Donc na yoka ki no vani na biso peka kwa tuzaki na kata kashoti to komi ba 14h na yoka na sima commune na kolela. Donc na yoka olela na diengu na lidushu na moni bande ko nga basi ba olela o pale kya kufi. De pas kufa kana do songo pe ke ba bengo auditorat ya mene ba quête. Bon, les aga flou nyoso eta no auditorat. Era na yoki sangu na yebembi na kutaka ngo. Era na kuti ebembi kuna na komina na keyi. Na lelo kuna munganga wana bengani ngayi. Munganga zo bengana ngayi na lelo mwana te. Le mama nazo kendo bwa kibembi na na balabala. Nazo bwa kanguna balabala. Wokendo lokutilangu kuna. Ngana lobi yokendo bwa ka ibembi na balabala. Est-ce que tindenga kufa ki boyeba ndeni ke mwana tso azati akufi? Ye yayende mtu azalaka bavanda kana yangana vanda kakuna na buma. Babenga kinga komsa ko benga tangu baye ko benga nga. Nakoma kuna na komine na yeko kuta deja matanga mwana azaya kokufa. Babi misina ngayi bembe mwana. Bazu wa solution babi misina ngayi bembe mwana na mona ya tamiswe papa. Siko mwana tiki bana kombia bota? Tiki aboti te mwana klasi asilisi klasi na 2022. Asilisi klasi mwana klasi atangisi kaka mbula mibale pamba. Matono mingi bana membre balandi ya chef Nzamba Nzamba a to alibe na chaîne la biso Radio Lokole Télévision. Radio Lokole Télévision le lengete to mesana ko talsaka bino be ba réalité mais awo ete na ngomba Kinshasa to lengete ba réalité ngo boko mona ngo eza vraiment bo mona note ke makambo elekaki bana membre balandi ya Radio Lokole Télévision le lengete ngawa bino les grands bokatier yangwe bolole mosenzi motama kolongulu chef Nzamba Nzamba na ko tondola kabino masole teli ba réalité o ete eza ko lekana ngomba Kinshasa puis partout monde entier. Bana membre na tikate boyebete na lokole to bete la cabino vraiment ba réalité mais siko awa ngomba Kinshasa bozomona be ba réalité ngo lolenge ndenge sengeli to na famille to tuna pebe famille ngo baza famille nani komura bango banani likamuni lizwi bango mwana oyo bango ete balingaka bomoni ete basoda babanda ko sala patrouille chika ndeza ko tambola ko kende boye ko zwa bazwaki mwana bango ko kende ete basoda bakeyi wana bakoti mwana ete kuna na boloko mwana avandi akokike tufuma wana tellement bazalaki ebele asili ete na kokufa tangu mwana si kokufa zongisi molimo toye komoni ete major akimi basodo tout basalaki milongo wana babanda kotamwane bakimi mais famille balibe kolela pasi pe mawete tungisi bango tokosola na famille bana membre bokoka pe beli solo ngo oete bakobeta ekozala be malamu mingi na sengi bino bo partager mission na radio télévision lokole to ali wana radio lokole télévision to zali wana to kotasaka bino makambo vraiment iza ba réalité wana te to kota be na lopango bana membre wana PCT balandi ya radio télévision lokole bembote mingi to ali be na bino loleka ndenge zaka kotambola pe ko sona bino pe ko tesa bino mbote papa. Boni santé malgré boza matanga santé madame. Santé madame papa mais condition pas si comme ça dans 4 matanga. Matanga moi kufa depuis le 23 janvier. Donc n'est pas comme ça n'auditorat nanjiri. Akiba bisote le 24 to commentina mateto n'auditorat kuna na bayari nde bango bayaka kosala ko comme ça bazwa to kende ne bembe ti na morga ya 7 na lelo bazo ki pe bisote so yoke bo pesa boy to kanga batu bakanga ta mutu te to tambla kaka ndengwana so kiboke no bavoka wana baza kuna na bango bo pesa boy to kolukila bino batwana kutu bazo tuna ngai est-ce que papa yo yebi kombo ya major wana o yebi chef de poule est-ce que gana sala kana commune na yeba bango siko batu na commune boy basala ka musala soki basali si bango bulletin de service ba otambol est-ce que ye commune yebi bango te ye major yebi bango te siko papa na ngai bande ko balandi ya radio lokole télévision balibe kolanda biso toko ko sola na yo mekano ko tondola yo zanda ni kote ande kwa kufa ngai nde papa ya mwana wa ya kufaki ngai papa Nzimbu Mafu Philippe siko mwana kufaki azabe kuluna ubien ndenge nini akendaki pona bakange mekano obeta mwa lisolo bande balandi bazolanda biso aza kuluna te bazaki bakangaki na kate na ndako komisa lisolo ezaki difficulté ezaki ya na ye
bazalaki na lokola matata koswana likambo ya mwasi na ndako na ndako. Mais siko bango tango bayoki makelele libanda ke awa bato bazali bakangaki bango na ndako bakangaki na balabala te. Donc c'est que ya na ye na mwasi ba ko swana. Donc makelele wana basoda bakoti batala bakoti vana ndako bazwika ka ye bakena ye. Bakangi ye yaya bakangi ye yaya bakangi mwana ya mwana na ye baporte wa nyonso ezali awa na oyo ilandi porte ya kolo lupango bana kolo lupango pe bakangaki na ndako bakangi ye yaya na leke na mwana na ye seke bakangaki 5 comme ça bakendeki na bango. Bon siko kuna siko tindenga kufa ki boyeba ndeni ke mwana liso azati akufi. Ye yaya nde mtu azalaka bavanda kana yaya ngana vanda kuna na buma babenga kinga comme ça ko benga tango baye ko benga nga nakoma kuna na commune na yeko kuta déjà matanga mwana azaya kokufa ne mwana vanda kana ye ya ngande papa na bango mtu raboti bango. Siko wana siko tindengi akufi bongo bolandeli na bakonzi ba major moi solution ezwami bako kunda déjà bokangisi mo pona kobimisa ebembe. Eloko moko te papa a solution moko tozali na ute siko pe omambongo ezalaki yango wana comme ça o bopesa boy to pesa boy balanda boy yama to bandi na njili to comme kuna na na mayadi na matete ka ndenge moko bokene lobi bezo condition moko penze zo tambule zati lokola to zangi seke bango nazo komona ndenge zo kende seke lokola bango kuna bazaba kondi seke bamona ki kote msu msuni ezali po kote lokola nazana elokote nazali ope nazana possibilité te seke lokola nazangi epe moi pe mtokolandela nga ezate ndenge na bandi bon naza mayele na suki parce que ebembe sali combien de mois un mois na ndamu comme ça date le 23 kobanda le 23 février le 24 janvier plutôt le 23 janvier le 24 nde yango ekota na morgue ya 7 na lelo na janvier ti lelo le tozana mars. Donc ti lelo ba major pe ba kimi na commune pe bazoya pe mon côté papa ni mon côté lisolo pe mon côté. Mais est-ce que ba major bazo sala ka wana kana kacha commune basala ka papa kuna ngana ke to silve bango ndenge ni bako ye lokola azamu konzi na chef de poule ne bako tia bango atana commune mso bake ko sala menga na ko landela bango wapi me matu batu tsengeli ko landela nga o pesa mbongo pe balandela ka ngawate nene basala fortement ke to kutana ngana bango namona ka bango pete. Merci bana membre balandi ya radio lokole télévision bomoni ete ya libe ko pesa be pasi pe mawa bana membre et loko yo to libe ko beta c'était bampulusu balingi be ko kanga bato bokuta be bato na nzela baliko kanga baliko kene bomoni makamdenge sami ba balandi ya chef nzamba nzamba to ko tambola to ko yeba ka vérité ndeni makamdene ko leka epi ndenge ko tambola epi ndenge be ko bimela epi ndenge ko sukela tozana bino to sola kaka na bato tendenge singeli mbote mama. Merci papa ngana lobi ibembi wana lukula na zabo nga mame mwana na suki na zana eloko te. Donc yonde mama ya mwana akufi nga mame mwana na suki eloko ezate kamwa mbongo na zalaki nangu nyonso bakunzi bazosilisa okoya pesa boy okozungwa pesa boy lelo na telemi boy ata iloko na zana nangu lisusu te siko wana sikoyo nga mayele bozwi langa mayele. Bon sikoyo awa ba général ebele ba kolanda biso ba konze ebele mboka ba kolanda biso ba diaspora pe ebele ba kolanda biso okolobani pona bango pona yondo za mama yo moto boti ete moto eta uti kokufa okolobani ni vraiment pona ba konze mboka pe bato ba kolanda biso bazwi langa solution basalisa ngai bazwi langa solution ba konze mboka parce que solution ngoni ni bakoye kozwa babimisi na ngai bembe mwana bazwa solution babimisi na ngai bembe mwana na mona yata miso epampa mwana tiki bana kombia bota tiki aboti te mwana klasi asilisi klasi na 2022 asilisi klasi mwana klasi atangisi kaka mbula mibale pamba siko tindi bakangaki bongo yope pe ozalaka pete oyokaka sango ngai nazalaki te nayokaki kaka sango era nayoki sango na ye bembi nakutaka yango era nakuti ebembi kuna na komina na keyi na lelo kuna munganga wana bengani ngai munganga azobengana ngai na lelo mwana te le mama nazokendo bwaki bembi nazo na balabala nazobwaka nguna balabala okendo lokutilangu kuna ngana lobi yokendo bwaka ibembi na balabala
ngai yo mutu mwana na ngai akufili na maboko na bino soki obwaki ye na balabala ata leta akazalaka mutu ya injustice akolanda leta akolanda ye ere bakeyi babengi leta ye yango bayaki balokuti bembi sika batiaka yango basukuli ebongaki nde mokolo wana bozuwa bino ndenge tobandaki olela bofirme biso bien baye basoda era baye babandi kokima oyo kuna ale o bayaka wana ale ya mateta ale bazwi bembe baketika yango na morgue. Merci bana membre bomoni ete ekopesa bepasi mingi balandi ya radio lokole télévision bomoni ete na bafamille ngo ndenge tozali na mboka ngo ndenge toali kobika ya libe pasi mingi talete bozwi ezate liwe koti liwa vome koti o ete ngacha funza manzama na robengo liwa mo foxé omoni eloko moko te zali tout ça o nga na robeta c'était ba général bo libe kolanda nga bino chef funza manzama bolanda kangai pe bolingaka pe ngai ba général belé bo ali kolanda botano be problème oyo et puis ba diaspora belé botala be problème oyo numéro ya ngona boko benga to ba ekosuka boni réalité makambo oyo ndenge leki to alibe ka kosolola mbote papa mama bandeko ba kolanda biso na radio lokole télévision ozana n'est pas yande kwa kufaki mwana na ngai naza mama kulutu be mama leki parce que mekano ko bisa batu elekabe lolenge boni sabe lolenge boni na liwa mwana en tout cas ndenge lekaki ngana zalaka te pona ngana zalaka kote mususu na yaka mwana deja mikufilaki asalaki 2 jours yango ngana yaka tango makambo elekaka na zalaka te mais est-ce que tininge bozona ndia évolution makambo tu ezoleka bien ezoleka bien te po bana pardon tata bana bakotisa mwana na mori ata bango moko leta akendaka na ye te batalaka te bakipaka te yango wana basundula kaka mwana kuna bosilisa makambo to bokanga bato wana pe bakanga bango te ti lelo bango balingi kaka biso topesaka mbongo bazoloba ta likambo moko te eloko bazosala eza te biso mpe ndenge tozali awa mbongo se esilaki mwaye mpe ya kolandela makambo wana eza te na miniti oyo yango wana tosoki kaka ndenge wana parce que bakanga bango na banani nga nazalaka te na bandeko bakanga bango mpe bazali awa bana mosusu bazali awo bakanga bango bana mosusu bazali. Merci bandeko tozozwa pe bana o bakangaki tosola na bango toyeba bandeko ya radio lokole télévision bomoni ete to laksaka na bino vraiment makambo ebele bomoni ete makambo eza réalité oyo vraiment ezosala vraiment pasi bino mo bomoni ete ndenge ete makambo ndenge eleki ndenge ete bakotutaka mutu ndenge mpe makambo ezokende bino wana bokolanda bomoni photo déjà ndeko bomoni photo ndeko ndenge azali ali mobali kitoko ali vraiment malamu metala ndenge bakase via ndeko bomoni photo wana bana mamba bozotala photo Montréal sunga bandeko bamona vraiment photo oyo bomoni elenge akei bomoni photo elenge yango oyo elenge akei bomoni ete abungisi donc balungoli vina avant tokoyeba te tokende tofunda be wapi na yebi te ba donc l'état nde bakolo mibeko na banzi ete ba général bokolanda moi solution oyo ezwama kota ndeko boye tosola na ndeko mbote yaya boni bien bongo kombo nani Paulin yonde nani yaka boy yonde na Paulin oui Paulin meka ko bisa bandeko bakulanda biso wana kufaki ozana ni pana epe oya kufaki kombo ne nani kombo ne John ngaza mwana meka ko loba makasi ku ngaza mwana no benge papaleki obenge papaleki bon et komba kindeni pona ko kanga bino meka obeta no lisolo bandeko bakulanda biso bon tuzaki juste nda total match et moi début ezalaki entre papa na maman quelques minutes tomona boye basoda bakoti babandi okangaka bikangakanga biso tema tobandi otala na match tozalaki te intéressé nango te bakoteli biso ntina kati ya ndako bakangi biso totie mpe matata te tomoni kaka basoda bakangi biso ekoloba makasi bandeko balanda biso mekoloba makasi zwa courage loba makasi tokomi mpe okende tokomi likolo bakokangakanga kokotela bato na bandako ti toyaki kokóma na avenue Njoko wana tomoni yasi mobo wana bakoti biso bakena biso tokomi kuna bakoma bakombo okoti na kata kasho bakomi kombo okoti na kata kasho tellement kasho wana etondaki yakotaki na kasho wana etondaki biso bakota biso na kasho mosusu ti tolali mpe nakombaki ba 1h ti toyekoma ba 10h babimisi biso libanda komisa biso libanda baokabola bakuluna na bakuluna te
Siko papa tuninga po wakanga pe na papa. Bon namoni biso na soto bimi papa le kaza pe bon. Bat musu batikali na kati peut-être yepe à cause na kati kuna. Donc baba kanki yo na papa na bino na papa le do bino misatu na famille bakangi bino. Bakanga biso misatu. Nde toyaki ozonga na kati ya kashwana. Ti tokomi ba 13h na ri papa ebeta kashwa toke biso po batikaki ka donc ba tobimaki libanda na. Babite papa yo tikala nde papa tikala ki biso tozongi na kati donc tozongi na kati tokomi ba 13h ayabeti kasho koko pole na moni papa leki na bino akanga kuna la mukate ba mama bino baolela na moni ba longole ba meme nini au hôpital bon donc na yo kaki no vani na biso peka kwa tozaki na kata kasho ti tokomi ba 14h na yo kana sima komini na kolela donc na yo kolela na diengu na lidusu na moni bande konanga basi baolela o parler kia kufi nde depo akufaki ana dosongo pe eke bakende babenga auditorat ya mene baquête bon ezaka flou nyonso ata na auditorat nyonso ezaka flou. Mais est-ce que tu bozolandela papa bien za d'accord pour na kobimisa bembe ou bien ndenge nini bozana moyen kobimisa bembe bakonzi bakolanda biso bon moyen eza te parce que mbongo keno ebele kota bakonzi yango bango moko bale biso mbongo presque ebele solution ezwamaka te bale biso presque mbongo belé donc mbongo pe bakokundela pe mutu tout bale yango. Merci bana membre balandi ya radio Lokole télévision bomoni ete eza kopesa pasi pe mawa na kosenge ete bandeko boko tala ete bokuti pe manaka ngo pe na katikati Montréal balancelenga photo ya ndeko o ete ba komona wana bana membre boko mona photo ya ndeko bomoni eza bendenge nini bapulus à l'état na benga bino ata bongo ba policier et ça mi bena commune awa na commune Kimbanseke commune Kimbanseke et ça mi bena commune Kimbanseke balobi ete basoda bali ko kanga ba jeune ndenge sengeli kaka boye bakokuta bino na li français mo baloba so vagabondage oui bandeko boyebi basoda li français mo nde balobaka en tout cas yali be vraiment kitoko te toko senga na bakonzi mboka mokonzi ete batie wana mokonzi la police landela dossier oyo na commune wa Kimbanseke tala makamdenge leki moye bandeko balandeleza te botala famille ngo o cadre tozali toko bika be na Congo mosolo mo ezate donc vraiment mosolo ezate makoke ezate moi mokiona bazui bakene opesa kuna ba avocat ba lei mbongo ba pesa kuna no te bomona ba lebo do basuki ndenge zaliawa ebembe moye bima e ya liberté mais bembeza na morga seti ebembe moye bima ezalité makoke ezate sili ebembe yango ezokene mwana ndambo oui ya libo kende mwana ndambo bakonzi na obeta moi piololo na obeta moi sete bolandela be dossier ekozabe malamu lokole na biso yango wana bobenga be na lokole wana ekozabe malamu mingi pona ete tokota bi na sambe tolandela be dossier oyo ekozabe malamu mingi yango ete o ezali radio Lokole télévision bomo ete tokolobela bino vraiment ba réalité be ya makambo ba réalité oyo ezoleka wa nengomba Kinshasa ekozabe malamu mingi yango ete na pesi bino merci mingi na bino te bato bolinga kanga bino chef Nzamba Nzamba na pesi merci ete na kuna na mikila banoko na moni ete izi isongo aliwana na pesi be merci mingi na pesi merci mingi na Yolande Nzamba na pesi merci na Céline Nzamba na pesi na Premedi Nzamba na pesi na Patrick Nzamba na pesi na Fabien Nzamba baliwana Fabien Nzambi baliwana na pesi bino mbote mingi bana membre toza bino ensemble na bosanité bino ete bolandaka Lokole télévision oui radio Lokole télévision ba molandi munene ya radio Lokole télévision azo sepela be mbotama na ye mwana mboka Adolphe balobi ete moto ete asambela kazo sepela mbotama na ye en tout cas mbotama malamu bisike ezwami yo merci bana membre nde tokuta be mbala nsima tokolakisa bino procédure makambo ndenge ezokende ndenge ezotambola tozana bino ensemble kimi ya botana bino nde tokuta mbala nsima bye bye.